Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Oui, bonjour ma Nicole. Ngai maman Marie, nazo kopesa témoignage na ngai pona maki na citron. Na vani na mboka ya France na Paris. Donc maman Nicole en tout cas nzamba bakisila yususu mikolo belé apesa yususu ya belé pena maman Nicole. Parce que nazaki na problème ya mwana, azaki na problème ya mino bana utungise makasi. Na pesier blanc d'œuf na citron. Maman, mwana ye moko alobi, maman, okomi médecin? Oh là là, oh vraiment, en tout cas, maki, vraiment, ngana bano banga komela maki, mais en tout cas, na guérir, donc, passe nous c'est sili. Donc, akomi bien, non, maman, Nicole Vanda, na yonzamba, peso, so, belé, bato, ba, ignoraka, yo, vraiment, maman, baza, batute. En tout cas, nzamba, pesa, yo, belé, maman. Tikonde, kona, so, susu, na pesa, ki, recette, yango, ya maki, na citron. Azaki babwakela ki mbasu azana diabete siko mbasu ngotango pasuki pota e bana okanga mate ngana ipsenga bi papa mela kaka wana na Congo mela kaka blanc d'œuf na citron oyebi ke ipsinga lelo abengi nga lumina ngake mama diabete sili na pote kanga mi atelemi bana otelema telema zo tambola donc bitika na pisa témoignage pa maman Nicole no maman Nicole vanda na yo oga vanda na yo umela siko na siko maman Nicole en tout cas félicitations merci nzamba pesa yo lisusu mayeli lisusu o ezangi mama apambola libota na yo mama merci maman Nicole allez merci ciao.